à vos ordres. Chaque Tongo, si vendredi, mokolo bakobimisa résolution ya bakor na Kinshasa, bokozala kozwa ba breaking news na place ya petit déjeuner. Kolomboka la kisa bizaleli ya mokolomboka. Nani azali mokolomboka? Bana balali na nzala. Kolomboka mokolomboka. Mokolomboka la kisa maela mokolomboka. Basango ya Congo na bandako na bino ezali spécialité ya Proverbe 30-30, les sentinelles de la diaspora, pasteur de la diaspora. Tozolanda biso en direct ya Sentinelle TV, tozali bongo na Softkids TV, tozali pe na Congo Flash, ndeko na biso ya mwasi, la bouche autorisée, agent à la pointe. Mabele bakamati me baokoka te po tokobotola yango. Côté à Est, 60% ya mabele la biso za occupé na ba Rwandais, ba Ougandais, na ba Soudanais. Mais na mangolu na nzambe to roboto lango. Kolie koma na pasi. Aner na pe perdre ba komo kabola biloko kolia mais bana masina félicitations bo sopi yango. Po boyebi ke ezali bongo nani cadeau empoisonné. Bana basili kopanzana mingi na baboloko, bamisusu babwaki, na bamai, na bafleuve, bamisusu bakeko kunda na katanga. Nzambe akozwa contrôle ya masolo nyonso. Moto moko akoyoka so mawa te soki nkolo yesu akiti te. Nani babengi mokolomboka tozali bongo na Sentinelle TV esika wapi Proverbe 30-30 chaque jour ayela bino basango mboka. Alors na basango mboka Mwanda na sina yebisa bino ke azali agent ya Kabila, agent aner extérieur ya Kabila. Bondimaki te auti kosala video semaine oyo kolobake ba généraux ba colonel bazana Kinshasa to apesaka ye ba information. Lobi to lamuki général moko congolais babomie balobi asolo la kana Ngwanda bomoni ke Ngwanda azali agent ya Kabila abomisi ebele azopesa ba information Cameroun oyo boyebi ya Rwandais azana sida akomi mobangeli kolo maladi betie. Alors amoni ke popularité na ye esili akosi na YouTube bakosaki akufi po matamwa popularité mais bato ba sepeli parce que bayebi ke liwa na ye na Kabila na Uberwa ndeo bato bazozela mutu akataki championnat ba bengani ye akomi chômeur mutu mususu mutu azongisa championnat boyebi mutu akataki championnat azalaki chef ya ou bien chef abayembi na stade Denis Kambai baye ko tie ministre ye amimoni saki lokola yende leki ya Rwandais asalaki excès de zèle akataki championnat lelo babengani akomi chômeur akomi kolanda sutu bato rassemblement na sima pote moto apesaki etonga abotoli tonga donc mawana ye moto mosusu mutu akoya ko fongola championnat pe akokuta ba stade vide ba fonctionnaire nyonso tout na ministère des sports et loisirs basali plus de 6 mois bafuta bango te ma wa mingi. Félicitations na bana Tchangu nyonso bo confirmer que vous allez number 1, vous allez zone rouge. C'est que stratégie ya PPRD ali ba panzi basaki ya loso basaki ya fufu basaki ya masango na ba Thompson na ba université na ba quartier ba étudiant mususu lokoso balé
mais bana tiango zone rouge ba boyi kozwa ba cadeau wana balobi eza ba cadeau empoisonné parce que bango basali 16 ans bazwa leloko moko te tango pesi bango mapa na nguba na Thomson ezali pour ba calmer bango batomboka te mais batuni eza pour combien de temps balobi ozala facile soki mutu nyonso tu bazofuta salaire na ye bazofuta bato ba prime na bango bazofuta ba fonctionnaire mutu moko te akosengela à vivre na ba carton ya ba Thomson epola. Félicitations na bana tiango parce que botumbi yango bobwaki yango pe bopanzi yango ezali malamu. Alors étudiant oyo ba welisi kozwa boye ba keza tranquillisant boye ba ke Edi Amin Dada avant aboma ba koka apesa bango biloko olia amelisa bango akeko boma bango donc bokeba bino bato lokoso oyo bokei ko lia bilialia. Alors basangwa Kongo tozana masolo ya Kongo na bamboka na bino na tango bino bozo fêter Noël ngana fêter Noël te na nuit à le 24 poto comme le 25 81 Congolais bakufi na Beni. Donc ba Rwandais bazo procéder système na bango ya balkanisation, c'est-à-dire côté à est 80% ya population eza kuna eza déjà remplacé ba Congolais baza sauté bazo boma ba Congolais bazo ko sa étranger entre temps bazo ko sabino que bozo dialoguer. Alors basango na rassemblement est-ce que boza informé so boza informé te boye ba ke ba Rwandais bazo continuer ko boma pe côté à est bazo kota pe ko boto la bamboka na biso. Alors ezali mawa mingi nazalaki epa ya Edo coiffure le lobby plutôt bomoni ba vidéo na kende ko se faire coiffer tozalaki na ya l'héritier du trône songo tozalaki na wana makambo lekaki bien tozalaki na bana ba congolais ebele bayaki wana ba yaki to partageaki temps mais eloko makasi pe ko kamwa ba yebisi biso que na ba yebisi biso que baza koyebisa biso que Western Union wana Edo coiffure mutayebisi biso que Western Union bakomi kobenga ngo lié ya ba servitude ya ba congolais. Alors kinwa moko na Kinshasa asali vidéo alobi bana poto bo tinda lisusu ba code te pour ba congolais ba lezi ba fainéant bana kini bakoma ko compter sur ba code na biso pour ba boumer na bonne année mais ba makasi te obima libanda. Alors vidéo wana sali succès na YouTube pe bato belé batindi mbongo te pour na ba fête nga personnellement na tindi mbongo pour na ba fête te pour na ba famille mais pour na ba bola na rotinda parce que toujours linga ba famille na biso et se révolter et comprendre que occupation ezali biso pe to na bana to na ba koko baza awa na ba bonne année na ba Noël il faut to s'occuper na bango bien que biso to fêtera Noël te nazo parler na sens général pour na ba nyonso. Alors ezali makambo ezoleka na mboka Congo likambo mususu na lobi awa Martin Fayulu auti ko risquer ko kangama na nzela ya kokende kotala manani Frank Diongo Martin Fayulu o azali bongo moko ya opposant aki kotala le vrai leader Frank Diongo oyo azali ressortissant azali kolanda ba trace ya Lumumba bazo memaye na tribunal na mbeto lokola Mubarak mais azane Mubarak te kaka po aboyi ba Rwandais ba continuer occupation na bango mwana mboka tene bien nzamba zana yo ba Congolais pe bazana bango lisusu basango tozana ngo na niveau ya Congo kiungu kumwanza bauti kolongola humilité naye le temps que balongoli humilité parlementaire naye po bakangaye cela veut dire que le 30 peut perdre à co-signer ba corté ce qui kiungu kumwanza balongoli humilité parlementaire ezali ba signe que ba accord oyo bato Kinshasa bazo zela le 30 vendredi oyo ekosala mate parce que Kabila azana logique na ye asa kimimboka azo koka koya te me ba atala kuneyo batikali ko négocier bazo soane na téléphone azo dicter bango la lettre parce que ton limite que bateau bazo négocier pour ba signer ba accord moko pour na kimia bakangaka batu balongolaka ba immunité parlementaire batiaka batu na boloko
babo makaba congolais na este bakotisa ba rwandais congolais la muka basango bo la muka malgré lelo RFI Radio France TV5 et répondre menace ya Mosengo vis-à-vis à Kabila ou alobaki ete ezali facile ko bomana épée ezali facile ko kata batumitu mais sengeli ko yeba que qui tue par l'épée finira aussi à être tué par l'épée, périra aussi par l'épée. Et ça qui bongo menace, et ça bongo prophétie, et ça bongo révélation. Oyo musée enani musée Mosengo to cardinal Mosengo azokem sa Kabila to éviter mais Kabila a réagir à Sanisaki batunaye ya perdre na réunion extraordinaire et ça qui na Skype pour y azomona na place azate azobanga. Mais basala ki réunion bayeba ki nene ya contourner ngo alors pona ko contourner ngo réponse dango yali kiungo kumwanza humilité parlementaire elongwe pe na est ya Congo 81 personnes bakufi na nuit ya Noël wana pe na est ya Congo ba Rwandais na ba Ougandais bazo continuer kokota ezali ma wa mingi. Alors l'ancien ministre de la justice Alexis Tambwe Mwamba Cameroun na chef Aner Kalev bazo s'opposer farouchement na retour ya Moïse Katumbi na Congo bazo luka ba sauver pona bango pona ba crime nyonso to bango basali ba crime neno basali alors congolais tout atika kolanda ba masolo ba distraction tozala nekenge parce que to komi kobanga tozomona que le 30 décembre il n'y aura pas de fumée blanche parce que PPRD bazali bongo na masolo na bango musuto na bilan na bango musuto na calendrier caché. Nous avons attiré votre attention sur l'accord de la SENCO qui ne doit pas être violé. Nous avons aussi sensibilisé sur certains principes qui doivent éclaircir la courte transition. La CENI doit être dirigée, c'est-à-dire les rassemblements doivent diriger le ministère suivant. Ce qui boniboni make accord wana eza kitoko. Accord wana ba Congolais va se retrouver et sengeli rassemblement c'est-à-dire opposition ba Mubake ba Tshisekedi ba Fayulu bango nyonso na balisanga basangani na ba Olengankoi. Il faut bazwa ministère ya intérieur, bazwa ministère ya finance, bazwa ministère à défense, il y a mine, économie et affaires étrangères. Les services suivants doivent aussi être gérés par les rassemblements. La police, sécurité des États, c'est-à-dire ANER, contribution et impôts, douane, na banque. Alors, ceux qui tozu ba service au thé, c'est-à-dire Kabila, na batunaye ou bazo deal ou bazo négocier, ba ko bina likolo azolo na biso. Peut-être kaka ba 1000 étoiles tout le monde a mis sur la biso kaka ba feu na ba feu et kozala donc lisusu kolela ndenge balobaka kudila na kudila makudila. Alors na bino batu bolela bolata bino ba congolais bolela mfwatu babenga bino ba saper babenga bino batu balata kitoko parce que biso toza ba o babenga ba ancien sapeur to o babengaka ancien sapeur c'est-à-dire biso tozana biso to tika sap to koma conseiller to koma conseiller to koma visionnaire tout et tout. Code D410 ezali pona ko identifier ba client noir na maison Versace et tie pitopali moite taxé Versace na lokola site moko bien maison moko tribal parce que comment ko taxé noir na code D comme Didier 410. Alors moko ya agent azali kuna c'est un noir à porter plainte pour na koyeba ça tout que Versace azali raciste alingi ba noir sombre. Alors tu as vu que tango Michael Jackson alaka pe King Kester Eminem alaka asenaka na batu nyonso basomba sous Versace c'était peu basique ça bilamba Versace parce que Versace ça criminel alobi atongaka bilamba na ye pona ba noir te
Donc, bino ba congolais, bo fongola miso, bo somba li sous vers ça c'était. Alors, pour na kosuki ça, na isa bino que Facebook, YouTube, ba site nous surtout internet, Kanambe le Rwandais a disposé mbongo ebele pour na kosomba ba chroniqueur, ba animateur nyos. Alors moko ya site o ba sombi ezali Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV boyeba ki yango loko la chaîne moko etelemelaka makambo mabe, oui, makambo mabe o ya telemeleza solo, mais Jésus-Christ TV ezali chaîne moko acheté Kabila bongo na bia ba pese mbongo ebele ate ya mate ya moko ya koyebisa ba chrétien ke chrétien akoko sa révolution te soki chrétien asali révolution akoke na li felo, c'est-à-dire pour na ko décourager ba chrétien pour ba dictateur ba somba déjà ba pasteur ya ba communauté ya ba église ya ba mboka na bango siko ba sombi ba chaîne wana. Alors ndeko oyo aye ko ba sombi pour na koyebisa ba chrétien ba se soulever te, alors que Israël vit nango mobimba banda tanga Moïse, ba Philistien na ba Essien, ba Syrien, donc Nzambe aboma batu tout ba nyokola bana na ye. C'est-à-dire ndeko oyo na kombo ya Georges Nama azoya kolobake congolais chrétien ko revendiquer te chrétien faut ndima ba bomaye, même ennemi aye ba bomaye, et pourtant boyebi li solo ya bana Israël, boyebi li solo ya David na Goliath, boyebi li solo ya Samson ndenga beta ba Philistin, boyebi li solo ya bana Israël ndenge ba beta ba pays nyonso za pembe nango ti lelo Israël azobunda na Palestine na minduki na masasi po na ko récupérer mboka na bango, mais ye aye koloba un chrétien ko bunda te, tout simplement po ezali mbongo ba pesiye epesiye liboma ate ya mate ya bongo. Alors nazo senga na congolais nyonso oya lingaka mboka oya za na révélation alandaka sous chaîne wana te, parce que ce frère là c'est un corrompu, c'est un sataniste, c'est quelqu'un qui marche pour les dictateurs, c'est quelqu'un qui a été acheté abanda ki malama suki mabe. Alors tolanda mwasi moko azaki victime na ye pe toyebake awa na breaking news Yesu azaka nkolo. Tongo malamu epana bino, journée malamu tozana bino ensemble awa na petit déjeuner Yesu azaka nkolo. Tolanda événement. À tout à l'heure. L'ex-président Kabila reste en fonction jusqu'à ce que le peuple le chasse en application de l'article 64. Ingeta. Révélation sur Georges Nama de Bar Jésus TV, un abominable sataniste. Je vais vous présenter quelques vidéos faites sur Georges Nama, l'animateur de Bar Jésus TV, comme je l'ai surnommé. Donc, pendant un moment, j'ai suivi ses prédications. J'étais vraiment à fond dans tout ce qu'il prêchait. Je croyais que voilà, ça venait du Seigneur. Donc, j'étais à fond dessus et voilà, le Saint-Esprit m'a convaincu de faire des vidéos sur lui parce que c'est un abominable menteur, c'est un envoyé de Satan qui vient là pour créer le trouble dans le peuple de Dieu, pour mettre le trouble dans le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. L'Éternel n'est pas un Dieu de confusion. Quand on te prêche la parole de Dieu et que ça crée la confusion en toi, sincèrement, ça ne vient pas du Seigneur. Il faut que la parole du Seigneur te donne la paix, la guérison intérieure, que ça te donne la paix, la joie, la guérison. Voilà. Donc, voilà, je vous expliquerai point par point, quelques points voilà, que j'ai pu noter sur les mensonges et les dérives de cet homme, Georges Nama, de Bar Jésus TV. Bar Jésus, c'était le magicien de la Bible, là, que les apôtres avaient voilà, découvert. C'est un abominable menteur et manipulateur. Donc, comme je disais, je suis une ancienne victime de lui. J'aimais tellement ses commérages. C'était tellement croustillant parce que, voilà, à un moment donné, je sortais d'une certaine église de maison où nous avons été manipulés pendant des années, coupés de la famille, coupés de tous les amis. Église de maison, soi-disant, nous sommes les saints.
Les autres ne sont des pécheurs, des ci, des ça, il faut les fuir, il faut voilà, couper toute relation. Vous voyez, c'est dans les maisons en fait qu'ils arrivent à vous manipuler parce qu'il n'y a personne de l'extérieur qui peut venir entrer. C'est comme des sectes en fait. Jésus n'a jamais interdit d'aller à l'église. Hein. Tout au long de la Bible, je vous donnerai des versets, hein, c'est un petit résumé. Tout au long de la Bible, la parole de Dieu dit que Jésus prêchait dans les temples et dans les maisons. Donc ces évangiles qui vous disent de ne plus aller à l'église, c'est des évangiles diaboliques parce que Jésus lui-même, quand il est né, il a été présenté au temple. Et il prêchait même ses apôtres. Il y a des versets qui disent que les apôtres du Seigneur prêchaient dans les temples et dans les maisons. Donc, comme voilà, je sortais de cette escroquerie et tout, de église, de maison et de ci et de ça, je suis tombée sur Georges qui dénonçait les soi-disant pasteurs escrocs, les manipulateurs, les menteurs, les ceci. Et moi, je trouvais mon compte parce que ça m'arrangeait. Au moins, je pouvais trouver quelqu'un sur qui jeter la pierre. Donc, et plus j'écoutais ses enseignements, plus je devenais aigrie, méchante, colérique, sans miséricorde. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, je commençais à prêcher aux gens avec violence, sans amour, sans leur parler même de l'amour du Seigneur, sans onction même en plus. Et voilà. Je croyais qu'il dénonçait les pasteurs et pourtant, c'est un envoyé de Satan. Et ça commençait à me troubler. À un moment donné, j'ai eu une vision de Georges. Je ne le connaissais même pas encore. Parce que moi, le Seigneur, quand je viens de connaître quelqu'un, il me parle normalement même avec le Seigneur. Hein, quand tu as une relation avec le Seigneur, quand tu viens de découvrir quelqu'un, voilà, le Seigneur te parle de la personne. Donc, généralement, c'est les premières impressions qui sont les bonnes. Et après, on se laisse corrompre. Hein, c'est comme Balak et Balaam. Balaam a demandé au Seigneur, est-ce que je dois y aller? Le Seigneur lui a dit non. Il a insisté. Le Seigneur n'arrêtait pas de dire non. Après, le Seigneur lui a dit oui. Donc, mes premières impressions, en tout cas, la première vision que j'ai eue de Georges, je l'ai vu en train de pisser sur l'église. Je suis désolée du gros mot, hein, mais pisser. Hein. Il était en train d'uriner sur l'église. Je me suis dit, mais peut-être j'ai mal vu. Comme nous, les enfants de Dieu, on aime totalement faire les calculs dans nos peut-être. Je me suis dit, j'ai mal vu, mais tellement ces commérages étaient croustillants que je ne voulais pas lâcher. J'étais tout le temps en train de le suivre, vraiment une fervente disciplette de Georges Nama. Donc, la deuxième vision que j'ai eue après, quelques temps après, j'entends dans mon cœur, il a un zèle, Georges a un zèle amer. J'ai dit, mais zèle amer, c'était un mot que je ne connaissais vraiment pas. Je suis allée fouiller dans la Bible, j'ai toujours pas compris ce que signifiait zèle amer. Je me suis dit, certainement, il est tellement zélé, il est trop zélé, mais bon, le zèle amer, il est trop zélé, mais bon, il parle quand même de Jésus, il tient la Bible, il nous montre les versets bibliques, donc ça vient du Seigneur. Même Satan connaît la Bible, hein. Satan aussi connaît la Bible, donc le diable il va te faire une étude biblique, tu vas te dire que ça vient du Seigneur. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas découvrir la ruse de Satan. La ruse de Satan, c'est quoi? Il va te dire 99 vérités sur la Bible, et puis il va rajouter, injecter un venin, une seule parole, qui va te fausser tout ton raisonnement, toute la vérité que tu as pu avoir, qui va t'embrouiller. Voilà, c'est ça la ruse de Satan. Donc, si vous arrivez si vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez détecter ça en Georges. Il vous dit peut-être 80-70% de vérité sur la Bible. Après, il vous injecte, ben, je vous ferai voir. Hein. Et puis, il vous injecte un venin qui va vous donner une fausse, vous faire semer une fausse doctrine en vous. Voilà. Premièrement, déjà, oui, la troisième vision que j'ai eue de lui, c'est ce qui m'a fait arrêter parce que même après avoir entendu l'un de la mer, j'ai continué. Hein. La troisième vision, j'ai entendu dans là c'était d'une voix audible dans mon oreille. J'ai sorti ça de ma bouche et pourtant j'étais couché. Je me réveille en sursaut, je dis ce sataniste de Georges. Mais c'est pas là j'ai pris peur. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Sentinelle TV, Jésus-Christ est Seigneur. Dieu m'a dit